ba PD bazalaka na bango to bonomona ono ba cité nde ba tambula mais na biso na kata ba groupe théâtre na tiko mona te sikonde combien en vogue na kena nda wanganga te na bango vérité mundora mema nda wanganga te esoba mema nda wanganga te kisita mema nda wanganga te ngadiadia idée mema nda wanganga te mettre pas ya mema ngaite personnam ngata msina sio la mangada na ina ngwa na juste sapata ngada na ina ngwa mulanga masanga bo melpe moko to meliko to mela vers na ope biloko oh na ko kiende pe na keboye mais c'est comme meka so mi battelité au simba touche oh yaya wana mutabakisi muna so bakari wana mutabakisi bilobele ya RDC bilobela mokili vana yo eloko bandeko to kanisilaka batu kaka mabete nyonso oyo lingi basala yo te kosala yango muninga te oyo lingi baloba pona yo te kitsa yo te yo pe kosala muninga te po okitsa muninga ko kitsa muninga te tonto kende poto passeport na ngebi maki batu bamonaki yango na regete poka batu nyonso bayebaki yango bo état to cause visa Schengen ba pimela biso oh yasa lele lesbienne oh moni basera nganga na bango za place bo na banga oiti pa nganga na salaka na biso neto ayi wana Gabriel mo ka mtazwa kiao omoni ngenge ne salaka moni ba chance à vie Gabriel azwa kiao alors na yebisaki mokolo zo ngabike nzambe oyo sambelaka ekaka kotika yete ans na ngabuzo bate na bina ngelo mote yomo hotelaka elongi na ngelo bibili faut comprendre un tel aza PD ne okine pena wa télévision zo loba yango mais songa na okangisa yote na porter plainte to samba ese yo moninga na sali ki PD ngo wapi po misanga PD yango na biso ba comédien to ambale minoko na biso to keba minoko erobesa suma bago pe eromeso na manzela mabe et puis eromena biso place mususu oyo olingo bebisa $500 to bebisa $500 amende to keba okangi mutu PD to so ba ya PD yo ebini na PD bazana bango mais yo yebine niki wana za PD bonne nouvelle na bana Europe mobimba ezali poda koyebisa bino ete tozali na veillée ya délivrance le 27 décembre 2025 ezali na kati ya Paris tokobanda na 23h tina 6h du matin mokolo wana tokosambela pona moto moko na moko tina moto asuka mokolo wana biso na bademo bitumba titokoma na 6h esi tolongi bango bato bayaki na veillée passé bato AVC batiki babeki bana ya autiste bakomi koloba bato sans papier bazwi mikanda bato ba maladie esilaki bato ya blocage babikaki bino moko botala ba témoignage Alléluia bandeko naza na esengo mingi mpona nazaka moto ya esengo su te me kasi nakomi na esengo mpona nini nasali 20 ans na poto awa na kaka mosala me nazwaka mosala te me na partir ya veye tosalaki le 23 ta nazongi na Allemagne nakoluka mosala bazwinga mbala moko ondire mosala yango eza kozelanga na motu kutu azosala contrat azolenga mpenza mpona kosala contrat na ngai nakamwinga nasa motema nazokamwanga moko me nakamwaki te puisque de place wana nayebaki ke nguya nzambe mpenza esalaki donc natondisa mimito ya esengo mpenza nazali awa naza kokumisa nzambe mpenza ya prophète mpenza azali nzambe ya solo. Bien-aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète, donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit, au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, mais
maintenant, je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu. Et en plus, je vais dire que ma mère, elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen. Ba prière na biso kobanda toujours kozala na présence ya Saint-Esprit pe ba moto belé tito koma na ngonga ya 3 heures to mati 6 degrés ma prière to komi na ba bombe na 3 heures bombe na 4 heures bombe na 5 heures bombe tito koma na 6 heures boum ba tout ba komi décharger pour na directive ya adresse contacter maman Thérèse Matondo boya ebelé bokolo wana kati na bino bokobika bato ya AVC batiki babeki bana ya autiste bakoma koloba bato ya blocage bakoma débloqué bato maladie ekenda le 27 décembre 2025 toko banda na 23h toko 6 na 6h du matin bozanga te c'est la bino na moto mbote na biso nyonso boza kolanda so de partout ezali bongo émission na bino Art en vogue avec l'incormiran qui en fout lelo nakiti nakati ya changu kolukela bino un artiste comédien oyo asala komba artiste comédien oyo bobenga kinga Louison Mbala alobaki l'incormiran qui en fout nazali na posa oyambela biso l'artiste comédien Gaou tango pe na loka kibongo na bi non en tout cas faut me funa kene kolukaye j'ai dit mbote belé pa ya Sylvie Biad ya bonne année moi aux États-Unis aza moninga na ote Charlie Putesika Bilengia Esther Maenge Fandi Willy Tanfou mon ami propre Valengwa Bimabala depuis France pourquoi pas Abetine Mama Betty Saka na benga toujours la mouchire sikozali bambo tebele depuis France pourquoi pas Ficaré ma petite sœur depuis Belgique et la Donglish depuis Irlande. Et loko esala ngai sengo mingi tango na kutanaka mingi na ba comédien na mona rafi na ngande ya ngwana nazana sengo mingi ya koyamba pour deuxième fois na vie na ngai nazo yamba bongo la ce comédien président Gaou na benga ya Gaou na benga président Gaou mbote na yo mbote mira ko na benga président Gaou bete ya Gaou nyonso ya Gaou vieux Gaou o vieux Gaou moni vieux wana eza ndaki vieux te mais eza sikona ne ma appellation ndenge vieux ngadios vieux Gaou OK yo atolobi ya Gaou atolobi président Gaou kitoro voilà na kimba tokolo ba mingi o oza adulte yo oza adulte to oza vieux na adulte voilà na adulte mais na pe vieux âge zo kende Maître Gaou, vieux Gaou, Nayambio Lelo, pour sous demande ya ba téléspectateurs au balandaka ngai, basenga kina yambayo, bazimi baye ba surtout eza lango habitude te bolobango de bolobaka okala mais ne be mission na biso eza kasusu ya petit akobeta lisolo te. Le tozo beta lisolo tango ozalaka. Maître Gaou, vieux Gaou tango azalaki na vine tanga botami batman tozunga toyeba pesa biso mo historique na yo oza colonie oza congolais ozali mutu ya province nini oza na bana combien oza marié ou comment? Merci na me rectifier moi muke pas na ngai nazaka toujours en forme dire que tango nazalaki ezani tisina tika to tango na ina sisi nga sisi na ntili le za na onka yo moko miro yebi voilà ate mission za ndengwana me lobaki tango ezalaki na tango ya kala Vegao voilà to ya wana peut-être no biographie na bon biographie na ngai nga na botami na Kinshasa plus précisément na Njili wana Chango papa na nga Matuba Alphonse mère na nga Tumba Angélique et puis na botina famille il y a 8 personnes basi mibali ceux qui sont wana bika en bref nous à 40e nga 5e OK ya on makamna yake na 5
na côté état civil en tout cas pour le mangai banda moi si to kabwana na moi cité bana mort moi si tiens akoli makoli 30 ans 50 t 30 ans t 35 ans on va 20 ans 30 ans. Voilà, merci beaucoup pour la biographie naïe. Garo le chiffre naïe, il y a 5 pourquoi 5. Hein? L'évangéliste va à combien? 5 ministères, Éphésiens 4, 11. Et le but a fait les comme les apôtres, les prophètes, les pasteurs. Nous sommes sur 5, hein? Oui, il y a 5. C'est quoi 5 sous côté? L'évangéliste va à combien? Oh, bah, comment la Bible, Matthieu, banane. Il y a 4 évangiles. Il y a 4, hein? Il y a 4 évangiles. Et il y a 5, écoute. Il y a 5 ministères. Ah, 5 ministères, voilà. Et ça, blague, c'est un gars qui est en Zambie. Je suis catholique. Et puis, dans le bandit théâtre, il y a une église catholique. Ah, voilà. Tout le monde commence là. Tango ozalaka nanu obana musalango. Bete nani mutamaki na théâtre pe eloko ni salara ki osala théâtre po obeti di soko bandangi na catholique. Merci bon. Ngai masuwa nanga na théâtre ndenge basoda baloba masuwa ne babeli nzela mo na kisoda. Nga masuwa nanga na théâtre ezali bonde président Mundueri. To banani mukolo moko. Po ngani toji ba dirigeant ya chorale Gloria na paroisse Sainte Agnès. Ah na Njim, quartier 10. Alors, tant que tu évolué na biso na chorale na bibilinga mwinda, ce fait mo ezali en tout cas biso OK, mona to sali théâtre mo ga ba mater hein. Mais ça on a biso ti le ezali à Père Jésus, Père Xavier Zabalo, to benye Père Cody. En Espagne, tento baboy. Aza espagnol. Ya mona msabi ke bino bozana don azo mona moi don wana ya théâtre bi ke faut bosala la théâtre au Simba. OK. Yango wana to kina ndeko moko sera aki pe na mi elenga mwinda abi no en tout cas nga akoti na yina kotanga na yina ba wana mundu eri ba keina. Oh no to sala troupe moko boye po to bana ko jouer. To sala troupe na paroisse c'est rendre ya sala kiango. Tu bando ça là ba opérette pipe na kiem pas to bima ki vima yangwana tokei mais soutien vraiment et ça la quitté to ça ne la minzoto wana ba fait takinga hein takinga bangadia dia bango siko bazo sala na nani na minzoto wela siko biso na njili yao avec groupe Bel Effort. Tu vois que malheureusement soutien ça la guité tant regarder la longue siko na binzoto wela to yebana déjà pour to ça la manzonzingi na ye na bekol tant wa longwe kaka to yoka longwe bon ngara okita mingi na njilia pour acteur na biso mo comment acteur na minzoto ba za mingi na ngade la nyamo pia sonam ngade la ye to vendre Espagne na biso to yoka na kiboye to sala fusion donc ya longo ne kuna to sala fusion aluga batnaye biso pe to zo mondam ya groupe na biso to sala pièce moko boye gane wana ilimita ki wana to sala ka pièce moko boye. OK. Pièce nani ya mundu eringade na ndimaki to bani ba répétition nango titre na waki ndoki zoba sozo ka wana setu la pazalaki. OK. Wana siatu la pe ayi na cannabis. Tanto bandi mais siatu la bon toute vérité n'est pas bonne à dire mais bana ko simba te to komaki na batu moko moni azo jouer ta msuro la kitata bazo mandi de siatu ane telinga bando étouffé bon pour siatu la ki somme na comédie. Ba moi neti ya ali ba comme diaboliser ngadia diapo hein. Talaki sur le coin de tête d'affiche qui Ngadiadia. Mais ce que siatula ba savoir faire naie et comme ko dira ba pété. Nana yeba ina yeti. Mais savoir faire naie ndé mutu. Oui. Ti interpréter comme mutu moko.
amené vidira tout le monde a cette relation a été à l'objet motif de cette la patamboula na biso to continuer to leki na télévision ka maman na succès et kepe mbala moko ngara lobi ke et comme groupe voilà groupe nini et comme groupe là groupe nini to tient au combo choc minzoto et il y a fusion choc minzoto choc minzoto et ben na combo na ngara pesaki tato vente ah toke na nani toke mbanza nguta tuzongi ya ngara ya bibi kombo minzoto fo elongwa choc minzoto elongwa tobi loko tobi ta akira loyenge to tia choc loyenge mundu ya bito tia choc loyenge ngara ndimi oui choc loyenge aussi mapo ngara ya bita kimo loyenge to choc loyenge mais to tia choc loyenge ngara ya bite na libiso to bakisa chic choc loyenge yangwati le lesa donc je peux te dire tali fondateur da cofondateur ya groupe chic choc loyenge ngara la fondateur so cofondateur na mundu ebino oui OK et ça yangade la toboité oui mais aiba cofondateur oui parce que na combo diabino participer qui na combo wana ata na combo to bandaki ensemble bandaka ensemble monde ezalaki ouais c'est baneni bon tant bandaki ya biso moko bana 1980 ba 81 et 82 mais tant comme na ngari wana komi siko ba 86 allez to notre longo njili a toke ko siéger masiko na matonge na le faubourg nanani le faubourg pas de fin Teddy Kinsala pas te volo qui siko yango pas to kola qui vraiment toke wumili petute bon ema mokili mutali bosa benene ngai na longwe na zwanga ya likambo te ngade na mokere koro nazo pese kutu mbota otala banda ibokutani déjà tena tokutani te nani ngape na sala programme na mona tokutana to sole nega mbala moko wana kutana na poto ava ya wana tika mka ya to solo laki osali ngada de loko te mais au préféré longa pour entourage toujours entourage ba pese so comme les gens de njili bali ngabata njili te tellement ngada zo ko fani na njili tabusu banda tongo ti so likameza na ngote ti soir to meli ba bogi na so mona to tinga da zika akena ngada linga ine njili mingi alinga biso ne mingi amana ofrekate ndi njili mingi ba bakaza kutu ngada za njilwa nzoka maza natif ya lemba mona ezalaki nabi batumso ngada me baloba ke tango ba kabonaka ngada da salaka bazaki na bambali osombo na bambamba yaki OK na bambangbaou ne bandeli kaka mbaliso ayeki liboso mama ya mangwao na première répression to lire ne si première répression balosombo aye alongoni na minzoto abandaki OK aye lobi nango susu to isu répétition mangwao aye Baba Mongita aye Baba Mongita ba tête otanga ki bango te c'est pourquoi on na zongisi Rolando ba histoire ba mo le kwenti to zaki na bango vraiment to zaki na bango bayaki vraiment to bani na bango na ba sembadi moto na couper ba mukande ya kutu bayaki ba sembadi onye siko sembadi moto couper azali noka belaki santé be te azane bien azane ngimbanseki aleganga na ndako aza très bien na ebité soki na sima na nga na ebité mais auto kufila ya to akina salle mo na Angiloise na kende ngona to se tukuta na ina e umele kututi to continuer toujours tango bozalaka tango yo zalaki na minzoto olong na pardon na chic choc longue olongwe et après okendaki wa ngata na longue na ovana mana pale na sala ba une année demi na sala ka théâtre te pas bon bazala kuna ndori pa longwe na ye to vai na biso le baso mutu moka bengi biso nini théâtre to kei to ça souti ezo kita une année demi
Maintenant mangwa na ngade to so la kitoko. Na mangwa pe to so la kitoko mais tu vois qu'ils sont un groupeité. L'idée à ça la groupe la Lisbonne banende. Et osana musika Na sauter hein. au sauter. Mais tu as sur le sucre. Continue tout. Quand vous êtes fait na biso siko, ba on peut batirer les gona. To ça na bralimat. Ba pa yi una siko ngade dia akene na abifo ke na bra Congo. OK. Siko bralimat bi ndeni yo ke no boya isi baninga mususu ba mangwa o bo ke ni po nini. Pa ba kabone ki angwana. Mangwa o Ntsakala Baba Mongita bakete nani ngade na la groupe mo be vala ba nani ba onyo so bake bra Congo siko ba bralima bi siko bino bo recruter pe to benga ale to benga ni jojo mulex ayene kuna commando motote ale pa ngade ayene so kuna biso bana biso tina nda kwawa ngana mundu eri bazi biso toke maki na centre nganda to sala une semaine na mbalo sombo to komi na nani na guest house Na maki en bosani. maki to vana to préparer troupe Na guest house kuna ba rumbo. comme tu baki nouvelle yenge to tsi ko mundu mangwa au président mundori metteur en scène ngana ki charger logistique matériel Ntsakala alaki financier charger finance yakindengwa ali to bando kobati tokobi yebiga makamone ezalaka omona ata musuma be mira Na mon mabe. nde nga yoka bolongwa les gens de Njili les zongi lisusu batanjili kaka bata mutali bosa benda na benda tana kiya esoba landi na nouvelle oyenge wana bisobe pe baye esobe pa landi esobe na kisita alandi esobe mundu eri abanga ipoto sala lisboyo mundu eri abanga ki eti sima ngabi mwana mai osima to kende susu te to vana biso to kende susu te to vana biso pe lisboyo pe bandi o lisboyo de 4 patrons to yi 4 4 patrons nani ngai mundu eri esobe na kisita na kisita kasi yango na parcours yango na voilà na basa soni boksali wano continuer to komi siko na tango oyo basera nzonzinge ezalaka te tango nzonzinge ye c'était comment bokotaka nzonzinge premier nzonzinge nosalaka na nani merci premier nzonzinge nga nasalaki yango na groupe na biso moko tozokende bainvité totie na kati bavide loin banani ya totie na kati wana vide lelo kuta zana kuna impact aza nango te lelo ti na nouvelle oyenge plutôt te na nouvelle oyenge premier nzonzinge nanga na nouvelle oyenge oui na nouvelle oyenge tosala te ba 3 na maître pai tosalaka mais oyo ya sangana vraiment oyo kosangana nga vraiment na kosangana mama kasi na kosangana mapa ya Rémi Kilola na pièce nini ali boso peto atia ngai acteur principal ya pièce Mambwila tosala na ba nani Irsil Peshanga tosala na ba la Duchesse Maxi batebele tosala batebele Yandi Mosi batebele badaliti Kambala tosala na oyo yebi wana kaka wana bata banzonzi tosala na ba tango bosali nzonzingi ni oyo monake opena cartonaki makasi na kombo na yo parce que ça va nzonzingi belé nzonzingi oyo mona vraiment que non nzonzinga na etikala au top. Oui, en tout cas nzonzingi etekisa ngai ezali nani sosola tama unazo bankoko so
Kokoso. Kokoso. Voilà. On a ba doudou soupou. Tata n'engage vu de loin. Vu de loin. Tata n'engage vu de loin. Voilà. Bisobe, Saï, Défunt, Pouloulou. Micho na ba o misu ba kufa banani ba. Diana ba alaki, oui, Diana alaki. Isil Pechanga, ba Batista. Banan o Modero, et wana ki ma sélection. Wana tu as belé. Ba papa Mfuka. Tu as belé vraiment. OK. Zonzi ntango yaki na makambo na ko ba. Na silizolo, voilà. Na asilizolo. Ala. Wana suso. Atwa mbote belé ha, mbote belé. Aza somo asilizolo. Mama na humoriste. Nous avons dit na réalité na makasi o ezaki impacta ki batu ya diaspora na biso et puis tout le monde ba comédien et belé ba suma bala na ya poto et puis tout le monde ba comédien mususu pe ba mi bali bazaki basi ya poto et fungola ki bango mais esala ki nde sama indeni yo pe ozaki pe na mwasi moka poto ou be comment te en tout cas ba le ba vrai dire na le ba vérité na ina mwasi poto te na ina ba massa na ya basi. Okay. Mais en tout cas moi c'est nzamba likolo. Moi ça c'est la qualité. Dona chaka makama mbakate. Voilà. À titre de rappel na mbipo na bino l'artiste comédien Viega vous azobeta histoire ya vinaye surtout ya musana ya comédie fsane boye baketo so la ming tango azalaka. Tango bazalaka na ba série zalaka ndenge ni to côté na deuxième phase tango bino bozali ko vivre na musana bino communion fraternelle ezaki makasi est-ce que ba série na bino to yoka kapé que bino tango sangana ki wana esprit moi qui sezalaki et puis ba to mora ki bokendra pe na ndako nganga esimba kati yango yo longwaka na boyaka ke kokende bakabakisi de on azoba na yo nzamba likolo zo kanga banda na banda théâtre ti to banda basera maimonanga na baba mundueri ti na ye to sali nini shisho le yenge salami ti nouvelle yenge salami ti lelo yo lisbo ezali na simba kisite na kena ndako nganga te na bango vérité mundora mema ndako nganga te esoba mema ndako nganga te kisita mema ndako nganga te ngadiadia idée mema ndako nganga te mettre pas ya mema ngaité pe son âme en tout cas biso elaki avant to banda makamto sala fo losam ekinendengwa tango bino bozalaki na monika na baye communauté fraternelle ezalaki na banzonzi ko zapela ma muningo lati ko lielo kwa muninga ko kosa nyos do budai pena ezalaki kunzonzi ngite biso na ba 80 wana ba 82 86 ti ba 89 tona latana yesolo ngata. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou.
Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts. Oh, na robe qui est na keboye. Mais c'est comme meka. Nana sala ngo zate. Pour quelle raison? Yeba na apete so po. O yebi no to na ngasus. Na o bite mutu nyonso zo mi batele saka pona théâtre te. Eza beka pona musique te. Na misala nyonso. Mutu nyonso eza pa maneke ba ali. Eza la pa ibato ba osala ma sensibiliser ba ali partout. Mutu nyonso komana o abenga na kikongo ndwenga ko mayele mayele. Je ne te komi batele mira to komi batela. So mi batelité au simba touche. Tant bino bozalaki comme nos fraternité qui makasi. Mais les loyo en tant que grand. Ce kotali Moussa Nabino ya Maboke tant bozalaki na lelo. Il y a une différence, il y a une amélioration ou recul moko ezali ou comment? Merci. Pour la amélioration, tout dans le recul, c'est trop fort. Amélioration, naba groupe, naba batumisi c'est ali. On va évoluer le sus. Na petit net exemple ni biso. Na petit exemple les sobé. À titre de rappel, Nambi pour Nabino l'artiste comédien Vieux Gaou. Vieux Gaou, tant que Bino Bozalaka, Kosala Moussa Nabino ya Maboke. Ba série Nabino wana, est-ce que Likambo tout ce monde appelle les loyo? Oye komi batu bazolo bela o comédien wana zali lesbienne, comédien wana zali PD. Est-ce que ba série Nabino Pesalaka? C'est en tout cas ma vérité. Na série wana mate wana bana oyo kangote zalaki te. Et zalaki te mira. Et comment yo rande lelo. Série wana zalaki te. Po yo o PD. Na tika oyo rate o nin. O mte passa la rôle à PD. Tu vas ça la matin. Oui, après on a ça PD. Ba PD ba zalaka na ba on to bono mona on va citer ne ba tambula. Mais na biso na kata ba groupe à théâtre na tiko mona te. Lesbienne peut en tout cas na mona raté. Rien. Seconde combien en vogue. Et combien en vogue. Mais to ke ba rappeler ndenge ezalaka nde bato to komo fu ko lobana. Intel aza PD. Ne oki ne pe na télévision zo loba yango. Mais songa na okangisa yote. Na o porter plainte. To samba et je yo moninga na sali ki PD ngo wapi. Po bisanga PD. Yango na biso ba comédien. To ambale minoro na biso to keba. Minoro erobesa suma baro pe eromeso na manzela mabe et puis na biso place mususu oyo olingo bebisa $500 to bebisa $500 amende. To keba. Okangi mutu PD to so ba ya rapide. Yo ebini na rapide. Bazana bango mais yo ebini niki wana za PD. Tika mutu na marque na ye. Mira to bani. Ye momukula omoni ngeza malamu te akotika. Ba bali ana nde wana so omoni za malamu te wana tiki yango. Po ba répression ya li ba bela ga elle mon pe ndenge bien te. Ah bon? Oui. Ba bela pe elle mon ndenge bien te. Ba pedo mona wa. Ba no peta ngoma kinoti ba zo ba traitement. Oh là là. Ouais. Na compte à Médecins Sans Frontières. Na comment nzam na zoba. S'il faut donner un conseil pas bandeko nyonso lelo yo bakoleka pour notre réputation ya baninga que mutu wana moni azaka PD mutu asa mutu sali boy so mutu atako évoluer baza ko kende ko luka kaka ba luka bazindisa muninga wana parce que nzamba sungia che loboko aza ko avancer mais ba mo lukele ba problème tant que yo comédien olobani surtout tant que peut icône en tant que icône pour nga bozomona nga icône
mais na liboso na ba mafura ba ali ba monte ba mafura omoni ba nsaka la pe nsaka la bana vanga moni ba icône misusu ozomona nakozwa pe kabamba nga nakobana nga me sele masasi nakobana nga me tamusu nakina na ghetto me masasi babimaki déjà mais nasa icône conseil nazopesa yango bandeko tokanisilaka bato kaka mabe te ere nyonso oyo olingi basala yo te kosala yango moninga te oyo olingi baloba mpo na yo te kitisa yo te yo mpe kosala moninga te mpo okitisa moninga kokitisa moninga te oyo aza pede oyo aza lele lesbienne omoni basere wana nganga na bango azala place boye na banga oiti mpa nganga nazalaka botika biloko wana tobanga nzambe tata oyo aza moto ya bakisi yaya wana moto ya bakisi moni asoma bakari wana moto ya bakisi totika vraiment biloko wana bana mai totika biloko wana. Il faut savoir que tu es en répétition, il y a Vegaou, Mamakeli Boza Koyoka, parce qu'il est en pleine répétition. En tout cas, vous excusez Bicho, vous comprenez que tout ça en pleine répétition, tu es Kangaye. Vegaou. Lilo Tomunaka, en Suluzolo, Tanga Witaki Poto Ayaki, Albaïka, Maki Bassesse qui au passeport. Bicho, c'est peut-être Vegaou, en tout cas, vraiment, Azokenemikili. Qu'en est-il? Merci. Tonto kende poto. Passeport nange bimaki batu bamonaki yango. Na regete poka batu nyonso bayebaki yango bo. Eza production na poto kuna ku basa publicité. O ba na poto bazo so bandiko na mpe ba ali wake. Vega ozo pe poto po bamona déjà ba fiche ba nini. Alors et comment qui na la veille wana poto que nous voit visa Schengen ma on se legen nango bien. Parce que côté tête que le visa Schengen ba pimela biso wana asa zongi pota ko la biso wana était les 4 jours ya avant spectacle moko ba bien to que nous visa ni lelo to voici sur le lobby ba titre de voyage ezalaki malheureusement et puis c'est que moi mon boulot mais c'est moi mon boulot ba pesa ka Gabriel. Okay. Na biso neto ayo na Gabriel e moka mtazwa kiao. Omoni ngengene ezalaka. Moni ba chance à vie Gabriel azwa kiao. Alors na yebisa ki mokolo zo ngabike nzambe oyo sambelaka. Sambelaka ekaka kotika yete. Kotika yete. Po ebele bazwa yango te mais yo zwa yango. Et puis, Azaki est malade, vraiment terrassé la maladie. Oui, il est malade. Oui, tant qu'il est malade. Mais tant qu'il est poto, gloire à Dieu. Na sepele l'inda qui est poto, na sepele makasi. Pour Gabriel, on va fruit na biso nouvelle oyenge, pas mettre paille. Oui, na zena. Akasi. Et baratande na shisho oyenge. Et na pas na nouvelle oyenge les sous. Mon est un autre attaque, à tout raté. Tout vendre. Mais tu as déjà que non, Vegaou, tu es sûr que à aucun depuis déjà, au comment dire que côté Kabilo on a mususu que Vegaou des aboyés, dans on a la zokende, au comment te Kabilo mususu parce que zokende mikili. C'était vrai? Bilobela batu, bilobela qui ça bilobela RDC, bilobela mokili. Nate Kabilo. Nateke lote nateke na mpe lote na mpe lote belete na oteke nateke ni car na carte nateke ni moi congélateur nateke congélateur bon ba musu bateke ba mela maite vana yo elote nateke lote. Mais quand même ezaki sengo makasi komona yo lelo yo se retrouver ok na mikila poto au futa nyonga misu Vegaou. Est-ce que na musala yo salaka yo mundu ngotalaka est-ce que bénéficier na musala surtout c'est pas matériel
na bénéficiaire. Mais ma bien matériel na bénéficiaire. Na bénéficiaire mingi surtout relation. Côté vous na kokota te na komokota. Muto un jour na ko so na yete. Le na komo so na mutu na komo so na ba ministre eza blague te ya gâteau te hein. Ba PDG donc batebeli mo na tangeza te donc on a bénéficié ya makasi ndeli boso ya ngwana. Ya na pesa nzambe merci. Ya pe ermo ya ngo ifuta ngai. Ifuta nga. Alors regret na yo sala kanini na musala na yo so fano tabi ngagao. Regret. Te regret nangeza laka. Et yaka bandaka tango mundera kufaki. Pas regret kotaki. Pas regret nangé kota na vie na ngai. Mora munderi ti lelo na korango te ti lelo. Asali si pe 5 ans na mabele so comme mais na korango ka te ti lelo. Nako consommer ngote. Raison? Hein? Raison ni le kwana mort ya mundu est affecté. Raison là. Il fut mon ami. À part du théâtre, azaki massa nanga vraiment. To bani pe théâtre nzela moto sibi ba boule théâtre nzela moko. To bano sa ndebe théâtre. To watambla kana ye. Famille na ba yebinga, famille nanga ba yebiye. Massa nanga vraiment. Yango tili le tikala kaka. Donc nga na aso na massa te. Oh là là. Siko massa nanga koma papa mfuka. Chef de groupe. Et comme JC Wait. Metteur en scène. Na koma na ka bon. Na bandeko na choral. Gloria bangwana po dirigeant yalaki mundueri dirigeant Juenga. Dirigeant choral. Mais na tika ba tika ba tupe kami ba sala ya tala. L'arto ya wala bela na benga kiyo epsa kinga keno en tout cas santé de déranger yo au mira na kokate mais obika mira en tout cas ya kato sala pour santé faut me déranger nga ni ne déranger surtout. Te malaria kaka. Bazo on na te ko malade mo so ndenge ni pe na mayo mo makolo passe ya ba grippe wana. Mais kota la pena boza faible au santé pas que mettre vega ou yebaka. Kota la même la physionomie na bo mo santé bien que non autres est malade. Vous avez autres dérangé vraiment. Aujourd'hui pour le traitement. Nande ni. Na ebite yinzo so mona ngo pourtant so mona ngakala na okonda kaka. Est-ce que kana yebise tu okonda na ngale lote ya kala te na prise en charge par ma Denise na fondation Lisungi oyo a sala pour les comédiens yo posa oza prise en charge de santé et c'est ngamba na rozanga ngai na rozanga te nazana OK ndaka pe ko zo traitement contrôle ne mais so malade ezali ko boka malade muke o malaria OK bamso comment ya fait masumu de brender présent na ba ini ezaka to moi rime onini ali HJ nité na la carte na ce n'est même même qui on a l'action ezali voilà mafura pas ça non OK c'est un ancien vrai nom na yo eza nan non Nkai poste no Matuba. Nkai Matuba Gérard. Nkai Matuba Gérard. Sikoyo oza caméra yeyo. Yeyo autala yo. Soko lingo yepsa Nkai Matuba Gérard. Yo vie gaou. Ozwa succès na ye o beta Nkai Matuba pembeni. Okoyepse nini? Jusqu'au Vegao, yepsa. Nkai Matuba Gérard faut ba bien que na honora yo, nga Vegao na honora yo. Talelo so Nkai Matuba Gérard so tam na nzela tande balana ko na bato. Tela sikso za nango. Tela respect valeur ba pesa ko. Pona musala oyo ya ngai Vegao na honora yo Nkai Matuba Gérard. Et puis OK, ne peut toujours en avant. Kala mingi to kotonga na mandako étage kala te yo Nkai Matuba Gérard kotonga ngo
Voilà. Sikoyo quand Matuba ye afandiao. Sikoyo quand Matuba Gérard azoebisa Vegao. Vegao yo liboso na yo. Websa Vegao na botola succès botola kombo. Vegao ngan quand Matuba Gérard nazo loba. En tout cas blague à part. Continuez. Pour succès na yo. Yango na ngai yo. Ezo simbanga. Ezo lesa ngai. Ezo latisa ngai. Yango na continuer ndenge na ko bebisa musala oyo te yo sala. Poso oyo bebisa ngo obebisi honneur yanga nkai Matuba Gérard. Vega ko bebisa ngo te continuer kende zo likolo lisusu. Zo mbongo ofulama mais ko bosa na nzambe te ko simba kisite. Ko simba kisite. Ba comédien na biso il faut savoir que musala o bango basalaka eza musala moko noble eza musala moko ba pesa ka biso ya mo balonga so ba stress ba pesa so ba conseil ar moko ba soignaka batu sans que batu bayeba mais lelo to monaka Vegao ba gouvernement na biso c'est comme si e bois kabino ki pa kabino te bozana ba nimo matriqué te bozana fonctionnaire te ce qui le lo okufi vina peke kaka ndengwana est-ce que osaka fili na Sokoda? Oui. Sokoda oui. Sikoyo tigana Sokoda bat ngala ndelo ya likambo oyo lobi wana. Bo autorité oyo moni ya mboka o ba ministère o ministère o nini tika ya toza combien de troupes? Combien de troupes Keninga na NTPC hôtel combien de troupes na route na basari c'était na NTPC comme tout ça combien atayo moko letango soka tiki oyo ya lobby tiki oyo ya lobby alors biso moko ndeto sala makasi ndeto sala ma misala moko ya bien tozo mona ministère na opeso maboko apesi groupe na no maboko ezate biso nizo mbala moko bapesa biso Tata. Ata yomo loba nana. Ce n'est pas le moment. Fachi yewana. Na kanga loba moka lobi. Ah lobaki désespoir ezalaka te na vie. Alobango. Tango azopesa kutu azopesa ba nini campagne na ye. Alobango. Yanga pe nazo baki président Fachi Beton azawana nzamba sungaye a raisonné biso ba comédien eko simba pour moi c'est ne ça raisonner biso voilà moi c'est ne ko ta raisonner biso Maman Denise Nyakero tu as la carte de santé blague te so mutala kisio kolona bilanga ça veut dire pesi bomengo peut-être que lelo mutado kabela kabela c'est bien après ça ba nguba masango ba nini te la kese ne ba kuna loda ba lona pe nguba mutakipe santé na yo donc yeba ke mutona il faut ko kumise ko féliciter nzamba pambola ma Denis ouais apambole makasi vraiment makasi nzambe mazana ye et ça la musicien moko atika biso personnam Papa Lutumba abi abaka mokolonga la kokufa kake kobeta mutuna ye bakata basala monument lelo yo ndeto sala émission boye si tolbi que lelo un jour parce que zanzi abiso nyonso tokoleka peut-être après 20 ans 30 ans 40 ans lelo to kanisa vieux gauna nini ouais ngazo na kufi so bakansa na nini bakansa na ba evre wana sala kiti ba théâtre wana sala ki bilo wana sala ki ba no raisonner kaka ba kansa na ba evre dramatique kaka à part wana bakansa sunani eza nende wana OK to comme na suka émission biso Louisa Mbala na yambela kiyo muto sengaki na yambela yo Vieux Gao Louisa Mbala zolanda yo ba diaspora boza kolanda est-ce que ça message moko pour na ba diaspora so message a été bon to liande
message na ba diaspora nyonso bandeko ngai mingi bakasana na poto na poto te nazali awa ngai mais nakoyaka so na ye en tout cas bokoyebake na ye en tout cas bino moko boraisonne nga so bosala ndenge nini mpo namonotanga na bandako etage awa nakozwa yango badiaspora nga motema na menga ezalaka na bino bametre shunglai bafili bola papa elengi boze bele maître Emage Maungu ana Kisasa mbota mingi bon séjour ana Kisasa ba diaspora bolembaka nga moko te na groupe na ngai kalate na wasala ba TikTok moko boye ebono kende kuna en tout cas boko s'abonner bino boye baka se bosa ndeni po na nga. Et puis un grand merci na évangéliste Jean-Paul Matouba na Hollande na mwana e Bérénice Matouba na molonga na ye mama Marthe na bina mwana ye na mwana ye Bérénice Matouba et puis molonga na ye nani mama Marthe bambota mingi boze belé en tout cas pour notre bino mame mette shunglai mette shang yama yeye bambota ngo Cécile Ndondi Koukla Francis boze belé merci un mot pas Ans Luzolo Ans na linga buzo bate na bina ngelo mote yomo telga elongi na ngelo bibili faut comprendre Olina lo baraka Donald baraka otinda ngambo Ans ba fête pe yango fête pe yango Ans Luzolo ataka malo akbara ngorororo nako sepela oyibida komona ngai Nkai Matouba Gérard oza na kati ya carte électeur Nkai Matouba Gérard otina suka gao Ans Luzolo ngana yebiso nde wana yoza ndeko na nga yampangi na yebike makambo na biso erataki ne ndeko lobaki ezali kaka nazozela to revoyager kaka elongo na yo merci na yebike ezaka ngaba bominga mbaboni bati ya biloko baloba na kufa ngai balonga ngate ngai nzambe ye monta yebi bata mokili te. OK. En tout cas monsieur Siliawa merci mais nazana rubrique moka mukie la question to on a suka entre chambre na salon yo lingani nyuso mbale raison ya mbale chambre tana ko se reposer na ko lala salon pa na ko sala na ko yamba batu na ko lia makamnyos na ba comédien nyonso ya Congo artiste comédien ni nini tanga misatu ba artiste comédien ni misatu monake ya basi comédien misatu ya basi oyo mona place sur scène qui so ba tcheba ba vivre makasi Ozi Barata Ozi Ilsil Ozi Sila. OK. Et alors na génération ya lelo na génération na tu 3 nano tu avais belle vie na belle voilà belle vie pelisus voilà tu na zona nan et Barata Vimbo natanga ya kozanga te ego rupete baze belle Gabriel Susu yo sanga ngambo na Gabriel bon na génération ya lelo bana bino ya lelo yo omona bazaka trop sexy so ba pesi rôle pena ya asa rôle moi sexy a jouer bien ya sexy misatu ba ya bana basi bala trop sexy so ba pesi rôle pena sexy a jouer kitoko na cha ngo kati ya tu limisa na izo ma vérité na cha ngo makati OK plat préféré na we ça ezaka nini
pondu kaka. Nga pondu tout une mbisi te na kati. Na roliango bien. Na fufu na fufu na loso. Kwanga te. Bana kwanga te. Moi Thompson batumbi wana defa te. Fruit préféré na wezani. Sona na bio sana oganga, mile sobe. Mais ça fruit ma beta. Yo, kazi ya hona. Makala konki. Ya mwana. En tout cas, tozaki na sengo mingi ya koyamba yo na émission na biso à Vogue. Merci mingi parce que fungo la porte. S'il faut laisser un message ou peut-être les kamba koloba pototiko et puis na bolanga ba dérangement. Pas toi benganga mira toi peut-être na vieux gao mira s'il vous plaît. Yo moko soko plan numéro na za malam. Ngai en tout cas na pesi numéro na ngata mususu mundeko a osasa linya benganga yi plus 243 89 59 44 761. Na reprendre plus 243 89 59 44 761. Voilà, merci en tout cas tozaki awa na Tchangu Nanjili na répétition il y a l'artiste comédien Vieux Gaou a zalaki wana a lobi ako koloba boki le passé na ye to lobi tango to zalaka ezali bongo to betaka masolo tango bazalaka kala et puis na tango bazali lelo. En tout cas merci mingi azaki na prise de vie ezalaki bongo Mika Bajika babi muluba solo ba bake na bukulu bwa seka matamba mujibu na njolo Mika na bien. Voilà. Merci aussi à directeur Ivipan. Je dis aussi merci beaucoup à Abeti Sakasaka depuis France, Luzomba, les grands mannequins depuis Espagne, pourquoi pas Igo Salamote Mayananou, Siko Zali Bambo Tebele, malgré Mikolebe, Tobenga Narasute, et Kozala Malam Tobengani, et Kozala Malamu. Merci aussi à Charlie Poutou et Sika Bilengia, Esther Maenge Zali, et pourquoi pas Gilles Ngimbi depuis États-Unis. Et moi, c'est Tazina Mouninga Naote. D'ici là, portez-vous bien, Sylvie Biadia. Merci beaucoup. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolwe azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pamoja. Naomba mana yo Yesu. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina temoye sambalo na ye. Napena tatola bonsambe na yo iswabato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye.
yoka shije na ngai nzambe alonda ye na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yo yeso yeso Nalebi bya bisenga senga nzamba londa Nalebi bya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebi bya bisenga senga nzambe alonda ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yeso tombola ngai yeso yeso tombola ngai oyo lelelelelele mesa wafako lelelelelele mesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lisa lesa mukatanga lisa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilomo chilomo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga